Capage TV. Capage TV. Quand même, ma déboise fleur en c'est vrai. Bino ça bino bien on dirait. Et ça marche abani de arba ka boya mba inete. Et ça pour marche abani de bit. Est-ce que biso bito to yeka to baka boya? Ba bibilo kende na oshoso. To vandi ça qui ba on a kiti parce que to mona ba expression faciale na ba on peut na vidéo la peine. Moi si nyonso a inventara pour no mbali na yi. Moi si nyonso kumisa mbali na yi. Et ça logique. Yo pe bomba bujimo hein. Oh, comme bon maintenant ko kumisa lo mo. To boni avandi bona so na mina do kumisa na kumisa yi. Mo bala za mobali mais ngona lo ba ngata na kuti mobali na nga fakonde yi. Na boya ite pour na kuti ya fakonde yi. OK. Rebaza aye koni. Rebe côté. Aza américain, aza français, tout aza congolais, congolaise. OK. Le quoi bango bango peut-être tam su mbongo. Ils ont changé na ba nationalité, ils ont changé na kibantu, ils ont changé nyoso. Peut-être que ba yibi pesa ba telema, ba yibi pesa ba simbama. Ba yibi pesa ba simbama kapashula. On a dit que c'est aux amis, vous avez un mois. On les canne aux autres Zimbabwe pour le bouquet bota. Tous les capines étapent un mois, 3 mois, comme il peut bon. De moi, ma photo pour ça. Aux autres comprennent capage. Qui ne va pas qui ne gâte pas. Te bango ba comme on dit ceux qui basent ba mbongo, c'est-à-dire ils ont son bana nationalité, ils ont son bana coutume, ils ont son bana nyoso. Eh, vidéo peigner le comité na maquilla. Eh, tu m'as quoi? Attends même au bana ba poto bana ba mikanda ba français banani ba bantu bande ko na biso ba kende ba Paris ba Belgique ba ni ba changer ba nationalité ba comme ba français ba belge ba nini po ni ceux qui comme na air mabala ba zonga na coutume po ba yibi ke to ba bantu rebo so ozano pembe mo sa mundelete to moni post à Dogo, moi en aïe, Naomi a posté à faire Banyongo, Kende Zonga, en tout cas, au Kolobani. Est-ce qu'elle va bloquer un bon résultat comme nous allons retraiter sur YouTube? Tonné. Mutazanga nyonga mukilazate. Mutazangi nyonga na mukilazate kapashi. Toana ba nyongo kaka. Tozanga ngote. Même ata ozanga nyonga bata baba te na ba famille to sera peut ba nyongo. Vous êtes à Kinshasa, à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours? Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Ozana's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé, et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Ozana's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46 090 +243 82 25 27 31 ou encore au +61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozana's House. Vous rêvez d'un teint uniforme et éclatant? La gamme de produits Rude Beauté vous offre un soin complet pour teint d'ébène et pour teint clair. Dès la lotion à la vaseline pour lèvres,
Sans oublier les savons et les sérums pour acné, sa gamme de produits variés élimine les taches et imperfections de votre peau tout en la gardant éclatante et uniforme. Rit Beauté aye lisusu Cynthia Kapash auti kosukola apakolaka ba gamme de beauté ya Rit Beauté. Bato nyonso balingi te na bango ezala kaka lokola mwindu ya ngolo yango gamme oyo ata bébé ya opakola ngo olingi te na yo ekita te emata te ozaloka mwindu kitoko o éclaircir poto na yo oye a gamme oyo mafuta na biso yango nde mikolo nazopakola oyo eza na base ya papaye savon na biso eza na base ya papaye mafuta na biso mpe kitoko bao balingaka monoko na bango koma nakoa mwa rose bokomi kosisa te biso na mpona kobebisa monoko te Rit ya Beauté ayebi biso oyo acné sérum oyo eza mpona bato bazala mo elongi ekota babuto ezosakano makasi ozala na poto ozala na afrique buto elingi oyo elongi mafuta oyo solution Rit Beauté atie biso yango so omonaki batashe moko esali ngai ya mwindu Rit atindeli ngai mai oyo ezali vraiment naturel ekobebisa yo te ekosala yo allergie te donc nyonso eza naturel omoni sa Rit Beauté aosala mpenza baproduit ya kitoko oyo basalango na kati ya mafuta sozo pakola mafuta oyo ozwi serum nango otie na kati eza na inconvénience moko te oyo ata bébé aopakola ngo nazo recommande bino ba gamme ya Rit Beauté bozala vraiment déçu te au voyager te place à moi te place à malili en tout cas ba gamme ya Rit Beauté et etika okaka date donc conseiller bino bozala kaka toujours fidèle na Rit ndeti nga bomona poso na ngai bebaka te bosepela na poso na nga likolo na tingani kaka na Rit Beauté umela. Utilisez-les dans vos soins quotidiens pour un résultat sans précédent. Fier de ma peau, fier de Rit Beauté. Kapash Télévision, merci d'avoir eu sur l'Andarabiso, Naningabino Mingi. Merci en tout cas l'assistance dans le plateau Ngamoroté, Nazana frère Koraf, en tout cas Azawana, Nazana I Love, Azawana, Naba Dega, Nana Chali, Azawana, Baza juste derrière caméra, Nazana Yeme, il est l'autre partager Naye Malika. Merci d'avoir eu sur l'Andarabiso, Bolinga Biso Mingi, la talk show, Bolinga Biso Mingi, côté partage, en tout cas. Vous avez connecté pour l'actualité, donc si vous avez fait des sociétés, des arakaka. Merci d'avoir s'abonner massivement. Merci à Oredezo, Flat Hotel, Oredezo. Merci Daddy Bigis pour la participation à la Kapash Télévision. Oredezo, Flat Hotel, na Victoire Ezali, Maison de la Bible. Oredezo, on a quoi sur comme Caron Hôtel, Oredezo. Outi par-ci par-là, Oyewana, Olobika n'a pas, il y a Kapash Télévision, réduction Ezali. Les appels d'agence, il y a transfert, il y a biloko, il y a mbongo, na matete. Vous avez besoin de tout canot, vous avez besoin de colline, au Redes, vous avez besoin de numéro, vous avez sport, vous avez décidé. Malika Mana, bonne Rit Beauté. Kapashula, bonjour. Bonjour, Naba Kapalov Nyoso, bonjour, Naba Mania Choutou, Rolanda Biso, Baboni à Malika Officiel TV, Nalinga Bino Mingi, Rit Beauté, Nzamba Loposo, Nzamba Loposo, Rit Beauté. Merci pour nos clients, Biso, vous continuez vraiment réception de confiance. Donc, ti iner ba benga na ba téléphone ti des na bi mama na siné ka content Nzamba Loposo. Na siné sous content ba petit na ba iner des les anini. Nyoso biso moto mi luke makara. Donc Rit Beauté Nzamba Loposo, merci beaucoup pour nos produits qui te conseillent la biso. Merci beaucoup à les vrais de Malika Mania, bah frère Malika Mania, je vous salue. Ginette Poutou, Lionel Mukendi, Maman Prudence depuis quelque part, je te salue aussi. La joie Amado Pituna très puissante. Merci beaucoup ma maman chérie. Vous êtes tellement ébélé, Naïbi qui est bolinga Josmania Malika, Naïbi qui est bon déjà biso boy. Dieu a Kapalov na Maniachou, bah tu belé déjà bazara aussi là, hein. Aya, je te salue aussi. Charlie, merci pour l'assistance. Depuis que tu as un tour, tu as sur la deuxième vidéo. Vraiment. Merci, Mania, parce que là-bas, il y a ma fête qui va là. Comment le monde qui va cerquer, surtout mingi va photo ya maman. Comment le belani? Kasi ba maman quand de ba kufa ke belé pour ba on de bazara ba kenda lukambo.
ozomona et surtout tokomona baage moko boye mona ata mosusu bamama bazala bonka makasi na bacommerce na bango omona mpe ta mosusu aza na bana baopekisa mama koteka te tolingi oteka su te mais loko esa mesana na ye vi na ye peut-être alekaka na ye kaka na koteka na koluka na kozala femme forte bamama ebele bakufaka mpona okeko ebele bakufaki wana eza kaka okekoluka mpo mibali bakufa ebele te kaka babasi ozokomprendre kapashula tosengaka mawa nzambe likolo na biso omoni soki touti olobi eloko ma ava tobande biso olobi yango obi antuka ava kobima ifo kosambela yo mo oyebi poko olobi yango oyemaka mboku te nango lelo na ntongo lelo oyo satandaki te tokokota nango wana vana tokende ozokopa ekapashula c'est-à-dire tosenga mawa nzambe parce que okobima na porte ndako no bien mais ti okoma mpesa okende oyebi te scandale nini ekoya ozokomprendre kapashi ngai prière ya ntongo prière ya vana lala ekomi loka nde tolamuka na ntongo fo tobrose eya devoir jamais nakoyoki ekota na douche na brose nde naotema na mbeto to jamais so nauti kobrose na soko nalati ti nabimisa makolo nanga libanda sans ke na contemple nzambe te eza impossible na vie nanga il faut tolukaka kosenga mawa nzambe tolukaka protection divine ezalaka kapashula naloba yango lelo okozana mbongo elakisi te ke oignore nzambe nzambe aintervenaka na bato bainteresaka na ye nzambe pa lingaka to intéressé na makambo na biso soki yo intéressa nzambe na makambo na te mokolo okuta na baskandale no nzambe aopesa mokongo mpo ointeressaka ye te yango moi tolobaka na ntongo afa tobima to intéressé nzambe na matia na biso ozomona kapashula esalaki mpasi bamama na babimaki bayeba ete ke bakolandisa bango ebele bongo babimaki na boule tokelukela bana na biso ozomona kapage mais tala bamituka ndenge ezolanda na bacorbière mbali boso nomona bacorbière ezolanda na bongo meme ata ya tipika namonaka na ngai te ozomona mais ya liboso namona bacorbière ezoleka plus de 15 corbières na bibembe na kati kapashula tosenga mawa nzambe eza na eloko mosusu mpo esami na bafamille bato mosusu esami na bafamille na biso ta mosusu tongai toza na makasi oyo toza nango te alors tosengaka nzambe tozalaka bavictime na makambo mosusu te voilà merci mania tokende yango tolobi mpe makambo oyo tolobi oyo ya kolomuka na ntongo mpo na kapashula nasali ka clôture ya sujet wana mpo so tobi tozonga lisusu na ndenge tolobela su nde bato yango bakufelaki toke musika te mpo olobi namoni basinga mosusu ekweyaki wana soki na kota bandali wana bato baoleka so oleki oasis osani tookita nini babengami mais koyaka partout tala baveni baoyo bamontaine mais oui po ekoyaki na mai yango esalemaki dega ozomona basinga ngo ekoyaka tomona banda batiango na epoka mobutu surtout ya kote na bino kuna nde koya mnc mingi so esepele ekoyi ozomona donc c'est-à-dire eza babiloko oyo bainstalla pendant plusieurs années suivi ezalaka te banda kaka batiango na époque coloniale ti lelo ozomona kapashula mais mpona biso tosengaka mawa nzambe mpo soki tosengi mawa nzambe te tovivre te na kongo balobi awa tolobi tozoloba ke toza na liberté tozalaka na liberté on dirait biso mo bacongolais toyeba badroit na biso te epuis liberté mpena ndenge ezalaka na kongo on dirait ezalaka te eza ndeni nde yo otambola na nzela nde mwana mokonzi moko otambola te mwana mokonzi moko baotiele bagarde bilo bolonga baopanza omoni bapanzaka wana bato baokoya ti mais yo otambola bongo te bango nde bana baliberté ke biso eya na bakolo oyo eza na bakolo mboka oyo baotambola na liberté oyo baosala vie na liberté oyo baovivre na liberté biso toovivre comme bango te parce que biso tookaskade ozomona kapage tozokaskade tala ndenge yo lelo kaka lelo tokota kaka nasombela yango kaka ndenge oyeba obimi oye mosala ale okuta kuna mutuka mpe opakaki bakangi yango babloke mutuka kapashula estce eloko mutu ata eza ya moyibi ata eza ni bokolongola yango bokei nango tonke mokolo mutuka aza te estce wana eza loi vraiment eza normal to il faut boluka bocontacte mokolo mutuka nani ya parke wana bobenga ye boya soki esengi mikanda alakisa mikanda soki eza ya moyibi bokei na parke mokolo mutuka aza te bino botikali bozwi babloke mutuka mutu bokei nango bongo suna na biloko nanga na kasi esi babloka mutuka bongo bokei nango bebaluki ekomi njungu yaya ekomi pena njungu ozomona
na makambo oyo il faut batia logique eza te oya logique te omoni na bavictoire opesa baroulage baza bakanga mituka te mpo mituka na esali baerreur bakanga mituka ta mosusu petia na moto anga solola bien te basala ko bafaveur mais osolola bien te ocomprendre mais mpo na bato oyo basalaka baerreur bakanga bango te mpo ezaka bato na bango na mpo ayebiki aza moto erreur mais afinanga place oyo il faut basala logique esalama te mpo ani ta mosusu kuna salaire eza mokie taux du jour bakontation na basalaire na bango te bakoma vivre na bataux du jour bayebi ke lelo mpe nde batienga na base oyo donc cetadi ande ya boye donc batianga bamontant na bango bazongela na journée sona ekoki te befraction ekozala ya samo ozo propose base baroulage baboka bama kelemba bakota makelemba baroulage te okoti likemba yo bapesa yo salaire no ebima kuna na fin du mois parce que likemba yo opesa na buto lelo ozambo wapi yango bakabelo kaka to oyo lukokanga bato befraction na makasi bazwi mutuka ekei ekomi kota bima sala boye oza mwa mwasi soki aya ezalaki te wana ekomi escroquerie te soda ye moko akoma kuluna na butu ata nde balongoli biso couvre-feu tozoyokaka mpe tomesani na biso kaka tokotaka na biso ava mpo tolembi katakata makasi tolembi katakata kapashula nga natunaki soki oza na relation na papa Chantini obe oza na relation na papa Chantini te mais loka tomona mupesha na papa Chantini seke fo topesaka message mpo mupesha meme biso message mpo papa Chantini tolembi katakata te bazongisa biso kaka nde tozali na biso na couvre-feu balongola te tomesanaki déjà élimine biso badepense élimine bato badelire badepense et puis tomesanaki 2 à 3 jours oyoka moto kolela kata tozonga te tokota na biso kaka fa te bazongisa biso kaka na couvre-feu mpo makambo oyo esenga basala no basali te non basali te kapage makambo nini oyo banda tobanda nango kuluna esilaka te malembe te eza problème te me ngai biso to mo balobaka biso mpe toyokaka pa Gentini place aza ayoka kaka so pa yoki te mupesha oyoka omemela ye mupesha omonge bongaka te boza na relation loka boza na relation te topesa mupesha mpo mupesha oyebisi seki bana relation yaya bongo sikoso na sepe nanga na coutrement na otena mpona sengo foto bosiko eza bwani seke toza na relation ozo comprendre so pa Gentini sepele na coutrement mupesha bayango bakanga photo seke photo pesa kaka mupesha seke relation eza pe déjà ozo comprendre en tout cas pa Gentini en tout cas nayebi te évolution ya mboka ezala esengo na biso soki tofandi toyoki batongela biso wente mo boye quelque part eza esengo place oyo bange batia palais de justice wana na sayo bakoki mpe kocreye mpe classe moko boye bamama badébrouiller c'est mieux kaka me na sepe batia kaka mpo batia bamwinda mpo ozomona donc makambo kosala eza ebele mais so tobi to bandoloba awa nga nasalaka mpe na secrétariat te donc toloba kaka oyo tozomona ozomona kapashula eza bien te basala likambo na logique toyebi ke esalama nango te mais ntango bayokaka mpe biso tolobaka boye benquétude mpe seke ezalaka d'autre part ozomona na moto azokelenge kosoma motuka te mpo azomona mbongo euta na poche na nga carburant na poche na nga mais sikoyo tracasserie oyo eza yana motu mosusu boye yango namona kozala oumela no ya mituka te soki ozayi bomona oteki na o parce que omona tracasserie leki napesaki oconseil oyoka yenga te tala nde baki koremorke motuka tala nde baremorke motuka ozomona conseil gratuit yaya soki otamboyi na moto elobi toki ozangi mokosomba motuka aya ye wana bakonte komo ya ernest mondial c'est comme si tobetaneka elo moko moto mais bacontre ezokota mais c'est l'anglais ozomona en tout cas kapashula oyo nakoka oloba na part ya papa Gentini yango wana ozomona nakotisi pa Gentini mpo na kanda baremorke motuka na ntongo fo balandela baroulage fo balandela basoda wana bosala mosala na divagation ka te mpo oza likelemba otia na pokwa bongo siko yo ozoke okalikile likemba na boya ngai merci mani atoki nango vraiment très kitoko omonaki réponse ya mami Liabel mpona match ya la mwana te natala ete match ya la mwana yo nde moto olobani kabwa sida na nga oye lisusu na mbongo ya matanga en tout cas faut sengaka pa Félix Loisé quoi
yo po fosengaka pardon osenganga featuring lokola nazalaki nanga na tante nazalaka te yango kotika na lisolo ya matanga mais on dirait Félix Oise quoi aseskizaki mais comme ça ya matcha na mwana na mbila bel elobeli te mais déjà soki moto te mena bien te babenganga moyibi mpo nayebi ke ta mosusu moto aoya akoaprochenga monaki nazalanga moyibi te mais moto atraite oki oza na sida te okoma devant okesesa bakanda bateste partout mpo convaincre bato kenaa nango te mais okobenganga moyibi bato bakoluka mpe bato bakokima bao te mpo so obenga moyibi yana bato ebele bayoutubers ebele bazala bamiyibi bapeka barelation te ozomona mais ya sida nde ekokoma devant nake ekokotisa nakotisa bato esubi naconvaincre bato donc ozocomprendre exemple eza mosika te tomona conscient na biso fifisiwa ekoma na moment moko awa mutu moko azalaki na ye akufa na sida ekomaki baproblème tomonaka nde akenda kosesa examen ya sida wana eza badefort moko boye ya buzoba mpona nini boninga bobebisa réputation ya moto déjà mambila beso déjà abimisi ya langage oyo cest à-dire eza eloko evanda ye ozomona eza eloko evanda ye mais peut-être ata mosusu abimisa yango te mais amoni ke malgré obetanga na ondika moyelinga lisusu donc c'est-à-dire fo na yesko vers yo mpo mona mpena ke makambo oyo olobaka mpo na nga na garda yango ozomona c'est-à-dire nga na opesa mambila belle raison na opesa raison tout à fait kofinga déjà moto ana sida yaya so oza na preuve te obomisa munduki posona na moto mo boye mibala mikolo ebele bakoma bango mpe bolingo ta mosusu 30% confiance mokie 70% ozomona donc ekomi ta mosusu ekoma okotiseli motu désordre ta mosusu na couple na ye to na foyer na ye déjà na baage ya mambila bele bongo ti aleka loba eza bainquiétude makasi ozomona matyala mpe bon na part na ye na emoni eloko oloba na ye te mais nga nalobaka kaka baza bata génération moko to matyala za mokolo mpo mambila mpe asimbane mpe ka nzoto asimba mpe mpaka asimba nzoto kitoko bon eloko nga nakoloba nde olobi kende moku ya bongo aseskizaki Kapashula, l'humilité précède la gloire. Kapashula, ce qu'on y est, que choquer mon tout, s'excuser et que l'on a capacité. Et l'on a et beaucoup de qualité et beaucoup de qualité personnelle. Et l'on a tellement personne déplacé derrière ma toité. Et ça, il a cette maturité là. Tu comprends que au blessé qui peut monter. Et ça peut m'embêter match à la personne l'équipe pour s'excuser pour na acte on a pour ça à l'obé pour na mambi la belle. Pour ce mambi la belle à conserver qui a ngoté. Alinga lo bangoté, alinga continuer ko beta kara parce que c'est ma toute première fois na yo comme mambi la belle Michel ko bongo. Ouais, bazaranango. Azaranango. Sugo abimission parce que ça moto amoni ka conserver trop. Ozomona. Et ça vraiment bien te basa ba artiste minene ya bamboka na biso comment on a vidéo qu'on a propos bon bimaka na ba émission et ça vraiment qui to côté basa ba légende de musique ozomona biso to linga basa kana ba stand na bango wana tout monde a ba page mususu ba page de star mususu ba poster ba mona ba grave ba mona ba légende de tout monde na ba page mususu ba poster ba artiste comédien na biso et ça fierté mboka na biso to négliger yango te omoni Machala, en tout cas, Machala peut me dire pas comment tu as un problème, hein? T'es pas. Merci en tout cas, Matkato, continue. On a fait quadrat. Balobi peut pas karma, pas pour salaire pour maquiller, pas te payer pour salaire maquiller, pour vivre à son passeport, voilà. Pour la yoko le bani. Ce qui bat juste pour salaire maquiller, c'est que biso peut to kota, biso peut to keka ko so passeport diplomatique. Biso peut to kota kapashula. Pour ce qui est le konyoso. Et méritaka mutunango to musala nyoso méritaka ni nango ozomona kapashula c'est-à-dire ba kofi ba légende to botami to kuti kofi ouais ozomona kapashula ouais to kuti kofi ba o pe bazala déjà ba ko ba mona ba début ba carrière ba kofi ba zali pe ba oh pe bazo continuer ko bota ma ba okufaka ba kofi yo kasi ba futa dialo wana donc kofi abeta on biso to na ba niki mais lelo na ba age to na to comment préférant et ça blague peut-être ba kofi ba légende to ebi
tout le monde va penser que maître Gimsi bato balelaki maître Gimsi asali nini eloko nini va penser oui tout le monde il va penser profit ambassadeur de nini culture ouais et ça fierté na biso et ça fierté na biso vie quadra pour babiller pas beti mbanga lobi misusu ba ya pour 20 ans et ça normal OK ozomona ça normal OK le kitoko amalika ya bato lobi il fallait pas il y a Rebo ils ont posté bongo après misusu Rihanna ba poster qui est Saint-Valentin ba discrétion azaki na mozaki bien parce que moi na motolo les arabiens te ceux qui n'ont simbi moi na te bon Rebo aye koni oui, côté. Aza américain, aza français, tout aza congolais, congolaise. OK. Le cas bango ba moi peut-être étant sous mbongo. Ils ont changé na nationalité, ils ont changé na kibantu, ils ont changé nyoso. Peut-être que ba yibi pesi ba telema, ba yibi pesi ba simbama. Ba yibi pesi ba simbama kapashula. Pour n'intimité sur les amis, vous avez un mois. Au les cas, aux cas, pour le bokeh bota. Tous les cas, une étape, un mois, 3 mois, comme il peut bon. De moi, ma photo pour ça. Aux autres, pas capable. Qui nous a ramené bien? Qui nous a été pas? Te bango ba comme on dit ceux qui basent ba mbongo, c'est-à-dire ils sont ba na nationalité, ils sont ba na coutume, ils sont ba na nyoso. Attends même au ba na ba poto, ba na ba mikanda, ba français, ba nani, ba bantu. Bande qu'on a vu sur Bakende, Paris, Belgique, Bani, va changer ma nationalité, comme français, belge, banini. Pour ni ceux qui comme na air mabala, bason en a coutume. On va dire que toi, babantu. Rebo, so oza no pembe, moza mundelete. Oza mundelete, oza pembe kaka. Biso to yebo oza congolais, oza mo lingwala, soki ya sona kini. Oh le batake maman. Oh. Tant que maman, tant que yaya, non le tant que nyonso. Et puis ici ni ko no so ato le ba to yeba mutu to yeba ti to le ba kaka. Po yanga petango ya eleka. Ozo mo kapashula. Si. Rihanna. Rihanna wa bibini bo lobela. Oh Rihanna ayebi place à telema. Oh attends ki américain yeba okokate. Ayi ba blo asinya. Rebo congolaise, innocent congolais. Tout ça va bantou. Naïbi n'a te. Ce que j'appelle ma famille même qui danse, ils ont tout le monde a pu ba linda ba bota pi. Te. Ba linda pi ba bota, pa si ce pas linda ba salita msu naïbi te rebo pour si ça komi. Mais bon, ata pas ça na yé, ça peut problème te. Mais ba linda pi ba bota. Mais tout le monde va dire ma linda te. Baba bantou. Pour la yo fo bomba. Te pour nga tata pour na yo tata pour ba nyosu baza ala kati. Ataka pour na famille ba parents innocents. Oh, ata pour na famille innocent, ata pour na famille na emoko. Ata pour na famille na emoko pashula. Ato ebi pe sauter mi to ba bantu. Ouais. Ba hambuza la belebe. Toujours ba posa musu to za na posa sala musu talika ke na noir na bantu. Na tiki na no sati. Peut-être un sourebo, pour son ils ont trompé, il faut te rappeler qu'Aza Mundelete, Aza congolaise, Aza fille à Pembe, à Baxi Maman Foutanae, et ça les Pembe, et ça les blanches. On a un capachula. Et là, il faut faire un caramel, au moins des fans, il va y avoir un kawana. Tout ça kawana. Mais j'ai mon paradis, bana soukanzambe, je vous salue. Merci en tout cas Malika, merci pour le conseil, ça vraiment bien. C'est quoi innocent pe, c'est quoi innocent pe, c'est quoi. T'es innocent, c'est quoi on a évité. T'es innocent comme mon bal Rihanna, innocent comme mon bal Rihanna, reba comme Rihanna bongo. T'es tout ça dit bongo. Ah. Si des fois à conserver, mon bal à cause d'aller sous la peau d'imaka. T'es mon bal na makambo ko ndima pe mambo ko ndima. T'es pas mobali. Parce qu'il y a un ordre, on t'a tinda ça na mokili devant moi si. OK. Vous pouvez la prouver que kolinganga, c'est que nanga mo. T'es beaucoup prouver que ngende za ko poster zemi. T'es pour rien na mobali na tika poster bon il y a on des années source à bodingo na bango. Source à bodingo za yango te. On est au rien à sali et ça n'a aucun star bana na ni na bango régime na bango et puis ba yebi pese ba telema yo kati niveau makambo place rien na telemire ba komi
reba comité. Et alors, tu bosses na tête, tu as ba noko, tu as ba papa, tu as ba tata, moi si tu as ba banani. Ozomona kapashula. Ok. Malika to kende rapidement la ndenge olobaka. Yango moni balobaka bana batambongo babotaka la plupart. Au moins la plupart. Bana batambongo. Ebele o bakot babota bana bona ndenge makama mabe. Bakizengi bazanga raté. Ozomona ya bongo rebo po boti mwana o ya bongo. OK ko bimiselo mususu oloba nini? C'est parce que o exposaki o bosana ke to babantu. Au moins que vous en appelez pour attendre mon toit simbikisi on tombe dans ma famille va tabac qui c'est BDP tu vois quand on va carton et papa na muta moto moi dis pas ni c'est pas bien au monde mais après cet élément pour ni va protéger pas qui c'est ça au monde alors il faut qu'on protège na makamba qui star il faut c'est la qui star na makamba coutume c'est la qui coutume famille c'est ça au monde rebo moi qui est ta grande fille am kolo aza mukolo apina makambo asalita musu dépassé no ba age batu musu ta musu batu salité alors ezaka te face à lelo komo ya bonga ta batu ba lobelo na YouTube mais oh yo vivre yo ni mutoriba ozomo na capage voilà merci en tout cas Malika eza conseil à prendre ou à laisser merci en tout cas toi qui est vraiment bien tout moni post à Dogo moi anaye Naomi a posté à faire banyongo kende zonga en tout cas okolo bani. Est-ce que vous avez retraité sur YouTube? Bon, YouTube est comme une facilité pour nous passer message. Vous comprenez? Il y a un moyen de le coûter comment? Vous comprenez? Donc, vous avez dit que vous faire chier. Pour faire chier bien. C'est-à-dire que si on a commis à la page sur YouTube, vous avez dit que vous avez dit. Vous comprenez? Mais vous avez dit que mutazangi nyongo na mukili azate kapashi twana ba nyongo kaka tozanga ngote même ata ozangi nyongo bata baba te na ba famille to sera pele ba nyongo mais ezaka ozangi nyongo ozomona kapashi peut-être tant mususu ndeko na biso maman formidable tant mususu pe to éviter pourquoi réagir bongo azape mutu to éviter pourquoi réagir bongo parce que moi je pense pas que ce que ça nyongo moboé dans mususu et ça les 2 semaines boyo kana 1 mois alors si ka yo poster bongo peut-être ba délai au pesa na les cas parce que tout le monde qui a fait cette vraie version que abengaka ayambarate tout le monde est moi na dogo aute ba ute komene mbonga ndako ozomona donc ça dit peut-être tant mususu na moment on a fait et puis si bango fusion oh yo senga mbongo na o azana ba problème tension eza mabe ozomona peut-être tant mususu na yamba ote to peut-être na yamba ki na pesa ko ngala mo na moment o tant mususu na zaki na stress ozo comprendre ngaka pas donc il faut maman formidable abo makamoto omoni to moni ba mususu ko mo ide 150 mususu so 150 joni nyoso to ezaka mbongo $100, $200, $300 dans le commerce, il bénéfice et l'eau on est en sombre dans la montagne, oh il est beau là. Omoni, ezaka que juste to ye baraka que misala baninga photo ba couper sango valeur. Ba kopa baninga photo ba couper sango valeur. Parce que ti muta osala kopa wana za zobate. Aibi ke kopa nanga o na osala et o bakselanga 1 et bakselanga 2 et bakselanga 3. Ozomona capage. Donc to pesa ka ba kopa baninga valeur. Parce que ceux qui peut-être atali avion na mataki akasombi roquette na ye nango yo kangeta musu $200 $300 et ça de GBL. $300, $250, $200, et ça fait partie des gens habillés. Il y a mon tour. C'est que ceux qui peut-être qu'ils ignorer ne peuvent pas battre les candidats. Mais ceux qui ont Barça qui a commis peut-être une réaction à moi qui peut bien dire. Tous ont cas dans les deux sens. Donc peut-être que vous avez comme un moment de Gombongo. Peut-être que un moment où moral et Barça et puis si Barça pas réagir. Ezaka na ba conteste wande to le bien dans tous ces akaka copie ya muninga pesa ngo valeur ngai na préférence na nyonga motu ata muta bengi ata na ngote vomena yamba kaka na s'expliquer ata ko silike za droit na pas silika pota musu dele to pesa na ke kokaiti ozomona donc nebi ke basa au dilata memoti na justice to ni zene comme sous muta pesika bongo pour vous sentir des tensions na place ça et après le reste bokoya na bino ko arranger et ko leka nango grâce à quoi lelo
ebele Malika, ça va la tête au collègue. Pour la yoga qui ont donné. Et puis, question à Souka, tout le monde quand même m'a déboisé fleur en par c'est vrai. Bien ça bien on dirait. Et ça moi ça va dire derrière qui a beau en bas il était. Et ça pour marcher banya de bit. Est-ce que biso bito to yeka to beka boya? Ba bibi lo kende na recherche. To vandi ça qui ba mona kiti parce que to mona ba expression faciale na bango pe na vidéo pe ya peigner. Oh, ba expression faciale to mona ki. Oyo ka kapashula. Mwasi nyonso a inventara pour non bana yi. Mwasi nyonso kumisa mbana yi. Eza logique. Ba bibi pe bomba bujimo hein. Oh, comme bon maintenant au kumise le monde. De bonne avant dit bon on sonne mina do kumise na kumise na bana kumise pe ti suka. Ba jimo. Te oh. Bon jimo bi me be makolo. Te oh mena bien. Mobali aza mobali mais ngona loba ngata na kuti mobali nga fakonde ili. Na boya ite pour na kuti ya fakonde ili. OK. On comprend. Mais vous avez besoin d'exagération puis il y a ça. Non te, eza nini te. Biso na YouTube to lingade conseil. On est comment na YouTube. Ah OK. Si moi je te vante pas, qui va te vanter? Si quand YouTube, ah, le corps va que bazar balinga bongo te. Donc ce qui va manger sali bongo, bon c'est ce qu'on réchit. Bazar bongo. On comprend. Mais la normalité ko kumisa mobile no c'est normal. Tout le monde kumisa mobile na te boka te kumisa mobile na ko de ganga. Po yo ko kumisa ka likolo likolo mais ngata on kumisa pour na raisonner nyonso. OK. Ozomona mais sikoyo ntango yo koya na kokumisa na YouTube eza na bato bavandi baoyo akumise boto ozalaka te bongo sikoyo ata mpe tocomprendre mais biso tocomprendre bango quand même video epenye lekoma etina mateya tina mateya ko tomonaki baexpression epuis eloko oyo esali bato peut-être ya vers Déborah c'était peut-être né dans Tcholoba l'expression na bango na moment au vidéo ya peigner les bimaki OK ozo comprendre ça dit ba tout ba dit Déborah ba bien ba comprendre que bango na tour à peigner ba on peut causer là aller retour donc ba ta peigner peut ba vendre qui va bien comment on peut ça dit yo quand tu vas dessus ba faut na peigner oui ce que ba ça qu'on peut ni parce que na ninga vrai chrétienne kapachula ba Déborah so ba couple chrétien bazala ba vrai chrétien. OK. Bazala ba vrai chrétien. So ba na besoin za ba païen, bazala ba couple païen. So ba na besoin za ba couple chrétien, bazala ba couple chrétien parce que bato bazala ba chrétien, ba couple na bango mona naka. Et mon na tena dika mon vidéo mninga bini par erreur, bini boye boти ba expression na bino koseka ba manini, ozo comprendre te chrétien za bomoti. Ya mo ya tour ya mbani na epi bato ba yeki na rigueur. Kapashula na ko kumisa mobali nanga. Mais elle évite que son commission mobile nanga elle évite que c'est mobile nanga ça ma bête ozomona na commission parce que ça mobile nanga mais tant na commission na ba qui c'était que mobile nanga ça la ma bête té na commission pour ça mobile nanga même colopeur ça la ma bête na ozala na ye pour na soutenir ye kaka ozomona ça dit la kapashula et loko oyo quotidien motema et loko oyo quotidien motema na oyo quotidien sous makasu kapashula oza censé alors le battre que boka bona parce que quand tu makambo ebele ezaki copine je te kutana na balabala po ya balabala ti to panjana e ba panjana ka ezali eza ba minimo ekutana bona njela yamo sala ke panja mais loko ekoti motema ekoti makasu ba famille ba vandi c'est dit aux armes pour nous payer c'est quand tu manges chabani a pesé conseil ata biso ne to les mères deuxième tour ata frère pese maite ninga pese ka conseil acha kana si mais le quoi peut écouter les frères pese maji mais to vandi ça qui bango na bakiti parce que to mona qui expression na bango na oya peigner OK ozomona pour comprendre que erreur les a partagé ozomona muto ko manzambe ti kitoko malika mania comme na biso na suka que ce suka ezali bosaniti yani na yebi shooting ngape ya boss ngape le chama en tout cas ya vendredi talaka ko na baba tebele en tout cas to lexi hier mini po bandika wana kasi te kuna nde yo no lo ba ko na zonga bisusu en tout cas pas gentini soko landa biso pas gentini tozo beta 7 tozo continuer ko beta 7 bobongisela biso tona musala mutona posa musala sala mana logique donc to mona bakangi chauffeur to comprendre que bakangi bango pona asali gafa munene ezala te que bakangi mutu asali le côté bokangi ka pona fitité bola saka que bosa musala bien te on eza musala te pas gentini ngobila fo telema
nayebi que message ekoma po mupesha déjà otala omoni. Donc merci beaucoup na batutu balinga manya malika. Merci na ba soutien na bino. Merci beaucoup à Mijimo Paradis bana suka nzambe, je vous salue. Merci pour na ba conseil. Chloé Mukuna Paradis, maman et ba Jimo Paradis, hein. Ouais, moi c'est pas ça me soucie. OK. Il est pas à la maman Paradis. OK. Donc merci beaucoup na ba tutu boninganga vraiment na yebi ke bozé belé les fofos de Malika Mania, Lorette Ndaya 13 ans villa, na yebi ke bozé belé wana vraiment donc nzambe azana bino. Merci pour na ba conseil na bino, merci pour na ba soutien na bino. Merci beaucoup na Charlène Mouyolo, je te salue ma copine, Winnie Dianga na maman Sanjo, Magali Kamba, héritier ici à la Mégane, mon yaya, je te salue aussi. Merci beaucoup na bino sur ma confiance. Riti Bote Nzambe à l'opposo. Hein, Riti Bote Nzambe à l'opposo. La PC Bambote maman, donc fille mort ponctuelle. Davina Dutaladio, je te salue. Merci. Merci Malika, merci d'avoir honte sur la division. Monsieur Topé, ça va conseil. Tout le monde place au fond, on doit ouvrir. Place au côté. Merci la place à Télo. Merci beaucoup. Capachula. Au senti qu'à son déjà. Non, mais ça me botte un salon de coiffure parce que me compte à Pambolini un salon de coiffure. Les dames d'abord, salon de coiffure, on a dans Kassavou Boussir Sayo, venu Binanga 75. Donc, Boya, on a formé ça qui toko. Salon de coiffure, 6 statues Lombo. 6 statues Lombo, parce que ça va très qui toko, on a Kabinda, salon Caroline, ma coiffeuse de luxe et bijoux. Mabaya, je te salue. Donc, merci beaucoup pour notre soutien. Et puis, nos salons Queen, Makassavou Beyala. Merci beaucoup. Merci Malika, merci pour notre salon. Merci d'avoir la division. Bon commenter, bon aimer, bon partager. Kassi boutique. Bon, la division prochainement, le numéro est à Sika. Merci pour cela. Malika, il y a 4 balais. Il y aura circuit aux élans, la capacité de télévision, traîner. Merci d'avoir sur la division. Bye, à la prochaine. Au revoir. Sly with Rose vous offre ses meilleurs produits, des robes de soirée, des sacs, des chaussures, des perruques et d'autres accessoires. Nous sommes disponibles partout dans le monde, 24 h sur 24 et 7 jours sur 7. Pour plus d'infos, contactez-nous sur +614 70 68 51 65 ou sur nos pages Facebook et Instagram. Sly with Rose. Mon pépé, bien-aimé dans le Seigneur, amoureux de la bonne musique du royaume, retrouvez le single Benela du frère héritier Songolo. comme à mon côté, épaisse mes libiso. Une chanson qui vous accompagne dans des moments de prière et toucher le trône de l'Éternel. Belela, que l'on peut retrouver sur la chaîne YouTube Héritier Songolo. Abonnez-vous massivement et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous. Pisanga makasi Yesu. Oyebi banzela nanga natambolaka. Kinshasa ezali possible pe facile ya kozwa bourse d'études mpona kokende kotanga ya ofele partout oyo olingi na monde grâce ya bandeko ya agence de voyage Eric Travel numéro 1 na masolo ya voyage awa na RDC bakosa yo te moko te na terrain oyo ezali kokumbama epai ya ADG Eric Mwamba Nzambe pe numéro 1 na masolo ya prise en charge awa na RDC papa maman ndeko ya Kinshasa pe ya Brazzaville tala ozali na mwana oyo azali diplômé pe olingi akende kotanga na mikili ya poto opportunité yango oyo epesameli bino
agence de voyage Eric Travel ememeli bino babourse d'études ebele mpona kokende kotanga lokola na mboka ya Chypre oyo ezali pays d'Europe na $1900 ya pamba oza mobimba na bourse d'études complète oyo badémarche ezali kaka kosala 5 jours ya pamba mpe bazali kobeta yango dada okei kotanga ya ofele pendant cycle mobimba na bauniversité ya minene ya mboka ya Chypre. Bana Kinshasa bana Brazzaville tofongoli masolo ya babourse d'études donc eza possible lelo ozwa bourse ya Chypre oyo eza na $1900 tosaleli badépense nyonso badémarche nyonso tosaleli du début jusqu'à la fin ozwi visa avec la possibilité ya kodefa billet en crédit famille d'accueil déjà tobanda yango kala tokoti sikoyo na Chypre donc famille d'accueil eza mobimba toyambi yo à partir aéroport tologe yo makambo nyonso bino baétudiant bino baye nyonso bosilisi bozwi diplôme d'état année oyo et à ne pas oublier bino bato boza la difficulté à passeport tolobaki yango déjà depuis 2019 donc eza possible na bagence Eric Travel nyonso na basiber café Eric ozwa passeport ya nyongo ofuti $50 tosaleli yo passeport oetikali ozopesa yango maleme surtout bino mpe bato boreva kobeta deve loterie donc boya déjà kodefa passeport po boprofite na baoffre oyo donc toza wana mpona koservir bino okanisi esili babourse d'études ezali mpe mpona bamboka ya Canada, États-Unis d'Amérique, na France, na Tunisie mpe na bamboka misusu oza mobimba na prima ngondo oyo mpe soki ozali na billet te agence de voyage Eric Travel ekopesa yo billet ya nyongo logement encadrement mpe orientation mpona bino baétudiant soki okomi na destination mpe entrée express Canada na $5 ya pamba oza mobimba baresultat sur place adresse okokuta biso na Liberté 11e rue industrielle le KINPP na commune ya Masina quartier sans fil en face ya robot roulage oyo ezwami na Kimbuta na Matonge na commune ya Kalamu tozali no loin ya maison communale ya Kalamu pe na rond-point Kintambo magasin okokuta biso entre Facebook na WhatsApp oza mobimba na agence de voyage Eric Travel voyager na facilité polobi na yo eleka lelo poete Papa, oredezo yango. Est-ce que biloko yango eseyaki? Kokote les awad. Mbote na biso? Mbote? Mama kapash. Yo posawa. Ana oredezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Bayebisinga sérieux zawa makasi hein. Eza pe na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te oredezo eza pe na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition kitoko luka oredezo. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Papa bosani loko. Na bosani. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Na ba petit colis. Baye kotikela yo. Presse ezali. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na bata mabe biloko ebungaka pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali. Bakozwa bake kotikela yo tina porte ndako. Oredezo soki oyaka te kongwe ningake kufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matonge dans la commune de Kalamu, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Kapache, Oredezo, frappe na retour.